ya famille. Iolela mama iolela mama iolela mama bilongi na bango ya famille. Ototo moni kiputa. Iolela mama iolela mama iolela mama bilongi. Mama bilongi na bango. Malenga yewana
Lamuka miso. Lamuka miso. Lamuka miso. Nani mokonzi? Nani mokonzi? Nani mokonzi? Lelo tokosala ba discours molai te. Toyokanaki na bino ntango tozalaki awa ete jeudi tokosala marche boye te. Tokotambola mpona koyebisa bandeko nyonso ke le 22 mokonzi ya mboka Martin Fayulu Madidi oye babondela ta muzito apesa bango mayele bazobundisa biso bakokoka amuka oye fanfare tobandi tozokota twana tokiti na se tokomobilisation. Keba. Malembe, malembe, malembe. Mokonzi mwana mboka Martin Fayulu Madidi.
L'air est grave. L'air est grave, la République démocratique du Congo. Le peuple congolais, aza musika ya koyeba nini esengela sala mboka la ye. Yango biso toyaki pola koyebisa bango ete peuple congolais fungola misu, peuple congolais kozala zoba te, peuple congolais telema pola nini dollar emati. Courant ezalaka te, mai eza pasi, toza na zongo, toza na biloko nyonso oyo ezala mboka oyo. Plus de 63 minéraux, mais peuple oyo azala nzala, peuple oyo aza souffrant, tala bisika peuple azobika. Na Congo il faut ba makadasmiser ba balabala, ba commune ezala bien. Toza kotambola pona koyebisa bino ete mukonza mboka za koya. Président Eli Martin Fayulu Madidi, pour prendre fin na ba occupant rwandais. Oyo ba konyokola mboka, ba rwandais ba détruit biso. 21 ans de pouvoir, ba sombi Chilombo. Chilomba komi na bandako ebele azokabela mindele mapangu mariage à mwana ezaki samedi nous souffrons tango bango baza kolia yango tolobi boye peuple congolais partout où vous êtes dans le monde océan qui takapamba te toya ko annoncer bino que la fin de toute chose est arrivée. Il faut peuple congolais à l'article 64 peuple congolais qu'on vote élection ezatela 2023 pas des élections, pas de recensement, pas de bilan qu'on a sur bazolo belabiso, oh réforme, oh négociation, et cause à la tête. Est-ce que le peuple congolais est d'accord dans la réforme? Le peuple congolais est d'accord. Bah c'est la négociation. Donc c'est la volonté du peuple. Bonsoir peuple. Alors bonsoir. Ngala bila torokuta la merci beaucoup. Bien monsieur le journaliste, cette caravane que vous voyez n'est pas un tourisme. C'est pour vous informer l'arrivée du président élu, Martin Fayulu Madidi, qui va atterrir le samedi à 10h à l'aéroport de Njili. Nous allons nous diriger vers le terrain inter de nos Congolais. C'est pourquoi, pendant cette activité, je demande à tous les fils, à tous les Quinois et Quinoises, d'être mobilisés devant un seul homme, Martin Fayulu Madidi, celui que vous avez élu massivement aux élections de 2018. Nous avons les institutions illégitimes. C'est comme cela, nous, le peuple congolais, derrière le président Martin Fayulu, nous contestons ces institutions et nous demandons que la vérité soit établie. Que celui qui a gagné les élections, qui a une double légitimité, nationale qu'internationale, puisse récupérer l'impérium. Voyez le peuple congolais, comment ils sont en train de couper dans la misère. Voyez le peuple congolais, comment ils sont en train de couper dans l'insécurité. À Beni, nous avons un pouvoir qui s'intéresse de leur ventre et non des hydratants du peuple congolais. C'est pourquoi cette journée de mobilisation, nous appelons les Quinois, les Quinoises, le peuple congolais partout où vous êtes, de vous mobiliser derrière le commandant du peuple, Martin Fayulu Madidi, qui va faire son retour au pays le samedi à 10h à l'aéroport de Njili et qui va se diriger avec une foule massive
au terrain Sainte-Thérèse où il va tenir un meeting pour le peuple congolais. Merci papa journaliste. Binomoro bomona, eza na radio te, eza télévision. Tout na pesi merci na balide na biso Martin Fayulu, papa Muzitu, papa Jean-Pierre Mbemba et papa Moïse Katumbi, balide no so la muka. Et là on a serré la bango. Pas la gamme même morale parce que l'iti bitumba babundango mutumo côté oh aena maena oh pena maena ba sangsa maena bangwana babuna pona mboka parce que peuple congolais a souffrir ma case bana pouvoir moyibo epesa maki tisiko mboka eza par terre mboka na biso koi mboka na biso esili nango valeur peuple congolais a souffrir ça ndona comme na 200,000 peuple congolais a nyokama ba leader na biso na sengi na bino botala toujours même morale vous avez toujours ignoré parce que pour Bolonga, ma belle oza liboso na biso. Peuple congolais a la poste élection té. Peuple congolais a la poste réforme té. Peuple congolais a la poste négociation té. Peuple congolais a la poste soulèvement populaire. Pour changer ma donne la République démocratique du Congo. On a tant souffert. Nzaleleki, pas Seleki le Congo. Na pouvoir à Moïbi. Na pouvoir à occupant, les gens souffrent, Tomoy occupation, Kabila doit partir, Felix doit quitter notre pays, nous voulons la paix de toute étendue, la République démocratique du Congo, Tolembi, pas ses alliés, bota le peuple, d'accord ça, soit population la bawenze, voilà de façon yoko. That's